Mbote bandeko balandi nyonso balandaka Kongo Alenga TV, mbote na bino pe kimia ezala kati na mabota na bino, ezali ngai ndeko na bino Shora de Sulanga. Bandeko na nga mbote pe bonne année, malgré tokutane nanu te, mais boyebe ke futo se souhaitane kaka toujours. Bandeko lelo na ye kosolola na bino makambo etali association na fondation. Mingi bakomponaka yango te. Association na fondation eza différent. Fondation ezali un individu mutu moko asali fondation na ye. Fondation Bill Gates ezali, fondation Pepito Kilala, ba fondation ezali ebele, bato ebele bazala ba fondation. Ba fondation salama ebele, ebele, ebele. Mais association, association ezali lisanga ya batu bazali kosangana po basalisanaka, po bazala associé. Yango bandeko na bandi bozomona photo maboko ekangami simbami ezali bongo maboko ya Erogal Lisungi, association oyo ya bana bumbu Selembao makala. Donc bango nyonso tu basala association na bango ezali bongo na mboka ya France na Paris, association Erogal Lisungi. Mutu asala association ya Erogal Lisungi, fondateur nango kombo na ye Clara de Bruxelles. Clara de Bruxelles bato ebele bakanisaka azali mwana mwasi, kasi asolo bandeko Clara de Bruxelles azali mwana ya mwasi te, azali bongo mwana ya mobali. Ye wana Clara de Bruxelles oyo boyoka na banzembo yemba na banzembo redi ya misi balo kanto na pese mbote kulutu na ngai balo kanto redi ya misi wenge muzika yemba Clara de Bruxelles, que son âme repose en paix. Kondo Dindo Yogo. Erogal Lisungi, viva! 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 Sungangai na sungayo. Vous avez une bonne adresse. Kasi ya solo bandeko, tango tosali Erogal Lisungi, Clara de Bruxelles, attaque fondateur, et puis na comité directeur, o esalamaki, na ba membre oto yaka biso tout, to monaki ke il faut to na président, pe na comité directeur. Tozoki président, kombo na ezaki président Lebo. Tokwe ko tcha photo na ete pona ko supposer kombo na e président Lebo na badi bana bumbu Selembao ba yebi. Président Lebo yem talaki président na biso oyo fondateur ayelaki biso en tant que amema biso pendant 2 ans ne balobaka provisoire. Comité directeur pesaki provisoire pendant 2 ans. Merci mingi na comité directeur. Merci na Paul Dikando, Ale Maloko, le général. Merci mingi pe na ba donateur. Eugène Mandangisa. Merci na JP Soudaf Kolomosolo. Merci na bulldozer Paul Dikando. Merci na ba membre pe comité directeur o esalamaki Evala Makuza, bato ebele ki joki moni le touti. Bandeko na ngai to demaraki malamu boyebi ka association ekendaka toujours na makambo tali mbongo po bazala kesi wana fo ezalaka ekobaka ekola pote ya solo toyeba kosungana. Erogal Lisungi kombo nango ezali Erogal Lisungi, donc sunga ngai ndenge siloge ezalaka na sunga yo to sungana. Bana bumbu Selembao bolanda ngai nga molobeli na bino Shora de Sulanga. Bandeko na ngai toutaka musika nga moko pe naza mwana bumbu. Toutaka musika toyaka kuna na Paris
todépensaka toza na bafamille totikaka mpe na bapale me tolongwaka awa totiki famille na bariske na biso toza koya na Paris mpo na bolingo biso toza nango ya bumbu selembao neti nga nalela bumbu danze nalela gali danze yango moto esala ngai gali nalela bavie na ngai natambola na bapire vie bagrand prêtre bavie Clara de Bruxelles tokoli na bango biso bapesi na bango bazotinda biso donke tokoli na bango bamongemba kutu koloba te donke tozalaka na bango bavie na biso bavie bonza que je sali napese mbote donc bavie nous surtout par exemple na Paris toza na bavie oyo bayebi biso bapeti na bango ke tokola mpena na bapeti oyo bapeti oyo tozala na bango na masolo tu ndenge ezalaka na babrita ndela tozozala donc bandeko toyebi bavie na biso ya solo bandeko totambusi eroga lisungi kitoko premier anniversaire ya une année ya eroga lisungi toinvite mpe bato nyonso tu oyo baza na Paris oyo mpe baza na baplace na bango mpe bakutanaka baassociation na bango oyo bayaki oyo mpe baboyaki na bango koya tampi eza nango problème te bato na bato baza na baoccupation na bango bandeko président azokumba biso tozali kokende malamu boyebi ke na baassociation bandeko eloko ya liboso soki ozali président ya association bandeko na ngai na esprit ya bien il faut mpe ere moko olakisaka ke ya solo ozali président il faut lakisaka mpe oza président eza kaka toza président étiquette président ka étiquette ezalaka te une année tolekisaka ngo na badifficulté mais ya solo bandeko kese ekendeki kitoko soki moninga azwi likambo o moto akufeli bakopesa ye mbongo na ye oyo apesaka cotisation na ye bakopesa ye mbongo na ye soki okontribua kokotizaka osala osadera na kati ya association opesa kosadere eza nango 50 euro ba 50 euro toliakaliaka na biso yango bana bumbu sembo bana gale mutu soko azwi likambo mutu moko te na eroga ya lisungi oyo akobeta to alobi ke ngai na bandeki kokontribue me nazwi likambo association eede nga te aza te na eroga ya lisungi kesi ezokende kitoko soki moto azwi likambo kesi ebimisi mbongo epesi bandeko tosali bacotisation bato bazali kozongisa bambongo na kesi ezokende très bien makambo to ezalaki kitoko bandeko na ngai kuna na Kinshasa Clara de Bruxelles en tant que fondateur avec Pepito Kilala honorable mama Pepito mwasi nzambe présidente ya Erogal Lisungi. Que Dieu vous bénisse également. À tous ceux que j'ai offensés, je demande pardon, mais vous devez comprendre que pour gagner, il faut se tailler un chemin. Et le chemin, on ne le taille pas dans la rigolade, le chemin, on le taille dans l'ardeur, le chemin, on le taille parce qu'il faut qu'il y ait un chemin. Et ça doit vous servir d'exemple. Je vais soutenir les candidats bourgeois qui viendront. Je choisirai vraiment celui qui fera mieux que moi. Parce que c'est de mieux en mieux que nous bâtirons la commune de Kitambo. Je vous dis un grand merci et à très bientôt. Yaka, Mobimba. C'est bon. Eroga Lisungi esalami na en Europe esalami mpe na Kinshasa oyo ezosangisa bato na balabala ngeba epai ya Pepito Kilala na résidence
esika wapi Pepito Kilala pe azali kosangisa batu po bakutanaka. Erogal Lisungi ekomi populaire na bumbu selembao bana makala pe baye parce que tozalaka bongo tokola bongo. Eza te que yo mona makala moko bobandeko tokola bongo. Tokola na bana biso bana bumbu tokola na bana selembao. Bana selembao bakola na biso bana bumbu. Baseraki Nzangala, ba Alexis Champagne, ba Ezen Mandangisa, toze ebele tokola ndenge bana makala, tokola na bana makala, tokola na bango, biso bana bumbu tokola bongo, po bumbu eza na katikati, na gauche eza selembao, na droite ezali makala, bandeko nanga tokola bongo. Donc bandeko, tokei na Erogal Lisungi kitoko, kasi ya solo bandeko, makambo ezangaka te. 2 ans, lokola mikolo ekendaka mpe mbangu 2 ans mpe ekokoka. Lokola 2 ans ekoki esengi bandeko, il faut tosala élection président mosusu oyo akoya kokumbela biso. Alors tosali budget totali biso ba membre na ba comité directeur mpe ba totali toye komona ke président oyo totiaki aza digne te, aza capable te ya kokumbela biso lisusu parce que asponsorizaka te benkoka na ndenge akosakana te B5 enso. Do bandeko na ngai toye komona ke non président oyo aza susu capable te ya kokumbela biso. N'est-ce pas ya bien tosala élection topona président soki akokota na comité directeur akota na comité directeur soki akokoma ne atika ne membre eza problème te, mais n'est-ce pas bien président ayeba ndenge nini masolo ekosalama po toyokanaka bongo. Ekomi likambo président alongwa tosala élection bandeko na nga na Paris ndenge kaka Erogal oyo epanzanaka ezongi lisusu bandeko na ngai te. Bana gal, bagalois, bavie na biso boza na gal, boza na Paris, vraiment, en tout cas, eza terrible, bandeko na ngai eza terrible, eza terrible na bavie oyo baza na Paris, tolobi bavie nyonso tu te, parce que nga na bapire vie na nga baza na Paris, nayebi bango, nayebi ndenge bapansaka, tovanda na bango, tobula na bango ndenge moko, donc, toza na biso na problème te. Erogal Lisungi bandeko na ngai banagal baga India tabino molobeli shora de sulanga bandeko na ngai toutaka musika toyaka kuna na Paris. France eza Europe eza lango ya mutu te. Paris eza ya mutu te. O ngai nde parisien, Paris eza ya ngai. Kulutu na biso modoko tafwa kofera ye mbango place Vendôme ekotikala ya mindele kobeta tolo te ndeko poza na Paris. Vie na ngai o master bandeko na ngai bana bumbu selembao toza biso tu bagalois association yango moto esalaka bakomine na bino ekoma mpe danze eza aparte association aparte association bolimbisi aparte association yango nde esalaka masolo evanda. Donc bandeko na ngai grâce ya Belinda Louvela mama Belinda tango association esalamaki ya Erogal Lisungi président Lebo vice-président vient na biso Berki et puis Belinda ye eza trésorière. Donc bango misatu oyo toponaki bango nde bakenda kobombaka mbongo. Donc mbongo ya association soki bakei kotika yango na banque bango nde batu bakosigné mutu akoki koya kozwa mbongo kuna na banque tant que bango misato baza te mutu akobimisa mbongo te. Ndenge masolo esalamaki kasi ya solo bandeko bana bumbu selembao
bagalois bana bumbu semba bozoka nga tina mikili ya Angola tina Kin tina Russie na Amérique Gwani Matota ye bazaka na fondation na ye apesi yo mbote siko ozali mama Gwani Matota donc bandeko na ngai mbongo ebombamaka na kesi ekotaka mbongo ekotaka association toyaka tokutanaka chaque 3 mois chaque mois topesaka bato bakodoki bamambo bafutaka 20 euros kaka 20 euros 20 euros tokutana chaque 3 mois na Paris na mois de mars tokutana na mois de juillet tokutana na mois de décembre na mois de décembre pardon bandeko ekomi likambo ya élection il faut kosala élection président Lebo alingi susu te aboyi kolongwa président Lebo aboyi kolongwa abandi baproblème biso toyaka na association toutaka misika makambo ezalaka na kati oyo toyebi yango te mpo tomonaka ata problème moko ezalaka te fondateur Clara de Bruxelles ye asimbaka mbongo te avanda na Bruxelles ye ayaka kaka na Paris ndenge biso mpe toyaka tokutanaka mbongo makambo tu bato basimbi yango ezali bongo président Lebo vice-président Berki et puis mama na biso trésorière Belinda Louvela mwasi ya papi biba monsieur le maire bandeko na ngai tosala élection te ekomi baproblème avant élection na baproblème tokobeta masolo yango awa te président Lebo vraiment en tout cas abandi mpenza makambo ebele abandi koluka baproblème donc baproblème wana bandeko na ngai président Lebo mutu abandaki yango akomi koluka baproblème donc tant akomi koluka baproblème tomoni ke non ça ne va pas mais tokomi na élection président osponsorizaka te makambo ebele doki ba-5 eso doki makambo ebele kutu ba-10 par hasard ya kosangana te ba-10 par aja bandeko na nga ya ba-10 na kati ya association bandeko koboya président bandeko titre oyo yaki président nayebi te nga mpena nga shoka desu na nga nalingana na nga yango te nga na nga shoka desu na nga le grand india tina 100 toujours ndungu ndala jo ndala fiando le fian kulutu na biso le fian do bandeko na ngai masolo ebandi masolo sikoyo ebandi awa bandeko masolo eyindi 2 ans ekoki kulutu na biso Lebo président Lebo tika tobenga eka na titre yango mpo parce que azalaki mpe président na biso alingi bandeko Paris bandeko na ngai tomona ba 2-5 elimwa toyebi yango ta tozoya kuna banini bana gal mbongo ebungaka boye vie na biso kulutu la pape mbongo ekende ebunga ti bakenda basala ba 10 par aja ya 2-5 bon il faut bacandidature esalama mpo tona kopona président ya sika na kati ya club association pardon ya Erogal Lisungi bandeko na ngai place ekomaki mobulu yango wana bo baprésident baoyo bapostele bandeko tose retrouve na candidat unique bato tu babendaki na bango balingi na bango te président non président bon candidat unique moto abimaki candidat unique ezali kulutu na biso Eugène Mandangisa papa Eugène Mandangisa ye nde moto abimi candidat unique na Erogal Lisungi bandeko bana bumbusele mba bolanda ngai bana Paris surtout naza kosadresse na bino bana Paris
pour comprendre masolo oyo. Eugène Mandangisa, yé mutabimi, président, il y a Erogal, nouveau président, il y a Erogal Esungi. Mais bandeko, avant tout ça là, réunion oyo to pour na président ya sika, esengaki, il faut toujours salle. Salle on esengaki, il faut que nous rejoignons mbongo na compte pour bazwa salle 300 € pour babimisa bazwa salle. Bandeko place nzokande président Lebo bandeko bandeko za mama mingi président Lebo nzoka abeta musu oyo kapena kitsondo abeta pena doki abetaka masolo na ye na secrétaire na vice président pardon na vice président Bergi babetaka masolo na bango na ndenge ya kundolu pe babeta pena Erogal Esungi suka na banko oyo kapena doki ya kosakana te tolela pena doki tolela na monoko ya mboka bakenda bandeko bafalsifia makambo ebele bakenda na banke bamema Yvette cosmonaute mama Yvette cosmonaute bolanda ngai bandeko Toto Chic mère ade bolanda ngai makambo oyo nazoyebisa bino bocomprendre yango makambo oyo eleki na Paris oyo président Lebo basali bamemi mama Yvette bakei sikoyo tina kati ya banke Yvette abimi lokola Belinda Luvela mama Belinda Yvette abimi sikoyo neti ye baye wana bakomi kuna mbila lokola banke ayebi na ye te azokanisa ke Yvette ye wana Belinda président Lebo akoti na banke alobi na banki ke en tant que président na ye ko changer secrétaire na ye ko changer trésorière mosusu trésorière yango nani pardon mama Yvette banki mpe asali makambo nyonso tu mais banki bakomprenaki te bazomona kaka mama Yvette mokebi kaka kosuba mokebi kaka kosuba bazokomprendre te bachange badonne nyonso tu ya association balongoli siko buli ya président Lebo alongola mbongo nyonso tu eza na Erogal Esungi ye asali Erogal France oui, moi, ça le rendre la promise d'un bon, un bon abat, Velebo nandimaki te na kamwe yo na ndenge osala te napesa ko respect me obike na kamwe vi nayebi te soko so obeta kula po tuna bato babeta kula po tuna bato babeta kula baoyebisa yo kama mvwama bambota trop Roger Ndonga le colonisateur tuna bato babeta kula baoyebisa yo eloko oyo osali wana doko bimi pena yoka apprenti apprenti na ndenge osakana te bandeko na ngai alongola mbongo ya oyo mitoki ya biso bato toutaka misika mbongo oyo ekotaka na kesi kuna ye alongola yango mpo atya yango na Erogal France oyo ye asali eza mpe na bamembre te so bamembre na ye so banani toyebi te mpo baza kaka bango misato ye na vice Berki epuis na mama Yvette bango misato bamembre yango toyebi bango te so banani na Paris kuna toyebi te so na koloba ndeni bandeko ainfluence bato na kati ya Erogal Esungi oyo bazalaka na Paris moi tosite bakombo na bango ezali te bango to balandi bayokeli bango me nzoka boyoka mama na lisolo oyo toyeli bino na mokolo ya lelo donc bandeko na nga Erogal Esungi président Lebo makambo asali yango wana botala bino moko papier oyo tokolakisa yango baboyaki me ngai natie yango pote ya solo bato nyonso tu balanda yango bamona makambo oyo président Lebo akendeki kosala afalsifie badossier
makambo ebele kuna na kati ya banke mpo nini mbongo nyonso to ya Erogal Litsungi batransfere yango na Erogal France. Donc ye akomi président ya Erogal France alongoli président Lebo. Eza mawa plein. Eya mawa plein. Bino bato bobebisa réputation ya bakulutu oyo pene ya malamu kaka na France. Bozobebisa réputation ya bato napesi V20 bambota trop. Anto italien, mon vieux. Anto italien. Donc bandeko na ngai tala dossier ya vie Lebo asali yango oyo bozomona na nsima. Banki abibisi mutakala na ye. Grâce à nani? Grâce ya Papi Biba na molongani na ye Belinda batimbelaki na système kaka ya dingungi balandeli bango baye ko comprendre penaki non ba vieux oyo bazolinga ba beta penza eloko ya moto bakei Belinda keiti na banque akoti na banque bobandeko ba comprendre ba moko ke banque a comprendre ke donc président Lebo ayaki na mwasi mususu eza ijage moko bandeko na ngai oyo président Lebo akokotela ngo prison tant soit joué bango te biso tout tokotya mpe basignature na biso toke toporte yo plainte bakangi yo mpo eza mbongo na yo te eza mbongo na yo te biso toboma énergie na biso nayaka kuna natelemaka pendant 4-5 heures du temps nazofilme namonanaka ku te na bavideo nyonso to tosalaka mpona kofilme bino kosala bamontage makambo ebele tozobebisa baénergie na biso makambo ebele tozocontribue lisusu na président Lebo bato bazouta misika baSuisse baLondres partout na bafrance wana bato bakenda bakayo na bango bazobimisa mbongo na bango yo olingo ozwa mbongo wana olekisa yango na Erogal soki France biso toza communauté toza ebele association ya Erogal Lisungi esangisaka bana bumbu selembao ya Europe mobimba ozoka Erogal Europe Erogal biso Erogal Lisungi na memi likambo na kati association na biso visa otoloba likambo moko bomona na kati Europe bakomini nyonso ezokotelema na souci ya bakomini na bango mais na Gal nakosa bino te qu'est-ce qu'on n'a pas tenté na kati ya Gal bomona eloko moko décoller mais juste bato moko fu baya Gal epanza c'est-à-dire Satan zoko infiltrer bato sika bolingo ezali ozomona la preuve soko tali bandeko noso bake to soigner te eloko moko te eza juste balobi na bango ke fin ya mandat tosala boye bato batomboki c'est-à-dire bato batomboki mais pasi ya likambo yango ezali bato mosusu baza na kati baapuye bango ozomona esika pasi ezozala c'est-à-dire Satan aza très compliqué mais eloko mesengi naloba tozala timidité visa otoloba eloko moko eza important ya bolingo vous savez eloko eganyaka mabe eza kaka bolingo sikoyo bolingo fe ezala sincère entre biso soki totongi bolingo moko ezali sincère en tout cas vague ya likambo to ekokoya na forme nyonso koyela tokodomina yango po okoaccepte te omona ndeko moko abenga yo bondo kotonga omoni visi ndenge nini soki opesi litoi parce que Satan aza très compliqué omoni Satan amaîtrise Bible koleka bana nzambe Satan soki azoteya okozala séduire yo kulaka azoteya makambo moko eza vraiment bongo or ke akumbi yo na vague na lere yoko comprendre yango so adhérent na makambo na ye yango ndenge visa lobi eloko tokosala na moment oyo biso tozosola makambo ya bolingo bango mpe bazosala campagne parce que Satan paza bongo campagne na bango ekozala te ke tosala eloko moko ya sika campagne na bango ezala tala place touti bakoluka badiaboliser lere bakoluka kodiaboliser ekozala juste mpo bato batala biso na regard moko ya mabe c'est-à-dire président tolo bango sur bien vice campagne fait ça la maman il faut qu'on se pose de vraies questions toza bana Gal ebele pourquoi to sait eloko moko ya réunion ya kitoko mpo na intérêt na biso nyonso mais bandeko mosusu bakoyaka bino bien biso mpe tomeka sikoyo totelemisa eloko
so kutana ndeko ndenge visa bien kutana ndeko la qui c'est important chez les Cambo ba question pe ko sala bandeko ba ko benga bino mais vous savez que belé kuna bendeni bo panzani vous comprenez l'air bo ba ko benga biso ne ba image ba ko yoka René Salamaki mais teo ki sango bo panzani na aux exemples c'est mon vieux na ko yoka sona ko bangote moi mon grand frère veut dire ça comme là ngana ndako sola mais petit makamni sona zoyoka n'expliquer nga bi c'est trop compliqué. Et ça n'est pas la réalité du Cambo. Nous avons une facilité à expliquer pour nous avons couru ma Cambo par ma bénin déjà. Expliquer vers le. Et ça bon c'est dommage que les clas n'aient pas expliqué. C'est la vraie version. En tout cas, les Abimaki, Abimaki n'a image sur ça. Mon gars est bien dit. Il y a un autre c'est-à-dire ce qu'on dit quoi bengi bino. Vous avez courage à expliquer les Cambo. Toujours na bolingo. Oui oui. Biso to kutaka musique allemande. Bato otaka Belgique, ba France, ba partout na Suisse. Yo mena bambongo na bango. Faut faire attention. Bambongo biso to sala to kena koyiba, to yiba bambongo ba te, biso to kena kayu. To gérer bambongo la biso, mbongo na biso pardon. To sala ba famille mais to zo kende ko sacrifier ba vie na biso poto yaka kona na France. Na ba mituka hein na volant na zobeta 5 à 6 heures de temps pour na commenter na Paris quel motema mabe Weberki maman Yvette cosmonaute au bébé si réputation ya famille cosmonaute vers absolu Jofi Philandre Kulutu mbote na yotiko zali maman Yvette au bébé si réputation ya famille cosmonaute. Quelle audace pour que nous sachions le Gaboy. Velebo, qui président au Tara no pe l'arté. Tout le monde a répété, aux autres sponsorisés, au salle le Gamoura danser, banda ou bandati, ngala mona vivre na yo, bando zaki président yo comme na 2 ans, na monata, et le moto bien, na komi pena na France boy, petit nanga, ndenge au filmer biso, ma do salle boulot a mingi, zo moi e pakola mieux, tout monde a ngoti. Problème zawa. Bandeko na ngai. Yango zo mona ke bandeko makambo leki na Paris yango wana donc président lebo yango wana zo mona to kangi muyibi po parce que on est à vol alika falsifier makambo nyonso tout abeta bato Mosinzo a récupéré Erogal Lissungi a changé combo et comme Erogal France. Bagalois mususu pe o baza na bango batimambi o baza ba sans esprit o baza na Paris bazo mona ngo ndire et ça la maka bongo mais boza sans esprit association eze loko moko ya kosakana te yango bandeko président ya sika désormais ekomi Eugène Mandangisa ye wana président oyo toyebi ke non moi, ma solo ezali, to komona pe be preuve makambo ebele avec vice-président Nikens Nitu. Nikens Nitu, Yewana, oyo akomi vice-président après Eugène Mandangisa, toza bongo na Nikens Nitu. Na pesi mama Nitu, bambote sika azali, oyo abatelaka kulutu na biso, azo sala ya zala lelo beauté toujours ezali bandeko na ngai tala équipe ndenge komi équipe komi kitoko Paul Dikando de retour tozana ba JP Soudav les grands donateurs Kolomo Solo tozana ye moko le bulldozer Paul Dikando bandeko bana gal bana bumbu selembao bokota bikota kota te tozana posa association oyo ekende liboso bana bumbu selembao bamona peke ya solo biso pe tomona ga na Paris o bana ya association boye basalisi ba soirée bazosala ba plein ya danser donc bana bandal bana kasavubu bana njili pourquoi pas biso kako panzana
muke muke epanzani bosalaki eloko so olingi avance kaka epanzani so olingi avance kaka epanzani. Mais pourquoi ça? Eloko nini yango wana nini yango kinchoka yango ya bumbusele mbao wana oyo balobaka na biso eya te na Paris. Ah, po bana baya ya mosusu bana na Paris kuna baokansondere biso nde towutaka koto oyo towutaka partout toyaka ko na Paris toza ta susu badanfour banini non. So tolingi kovanda baparent oyo tongo tovanda mais na se retrouvant nanga namona navandaka naza bien. Bato mosuku baa na Paris ta so naleki nanga bango na nanga awa eza nango ka Europe, eza nango ka Europe. Yango bandeko tolingana tolingana tozala bomoko elobi ve na biso kulutu na biso nitu 15 alobi bandeko tozala bomoko makala bumbu selembao tozala na bolingo. Tozala na bolingo po touti na tata moko mama moko babengi biso basangolo zako bakoko na biso bapapa na biso bazwaka bamabele kuna. Bandeko na ngai eza mawa mingi yango tozolanse appel na bana bumbu selembao na juin tokokuta na bongo na Paris. Association ya Erogal Esungi tobengisi bino boya ko comprendre ba vérité. Président Lebo tobengani ete me ye moko akei mpo na soni na vice-président Berki na mama Yvette na ndimi te baoya susu mpo oyo eza soni. Mama Yvette ayokisi famille cosmonaute soni na ndimaki te ke mama Yvette akosala makambo asali wana ke moto ya mabe. Biso toza bana nzambe, biso toza bana nzambe. Nga naza mwana fumu Kimbangu, je prie nasambelaka Kimbangu, je suis kimbangiste. Mbongo na nga nakendaka mosala ngai nafutaka natiaka essence na voiture nayaka kuna nayibaka mbongo ya bato te. Bato ebele bautaka Suisse bayaka kuna na bambongo na bango ya pasi ti na France. Toza bazoba te toza mpe bayuma na bino te nde toyaka na France ke bomonaka ya solo bango kutu bayaka kuna baya bayuma. Toza bayuma na bino te, toza bayuma na bino te, mais toza na bolingo. Toza na bolingo po parce que toza na posa tozala bomoko yango moi tosimbanaka tozala bomoko. Association yango esengaka force. Na Kinshasa kuna na Bumbu toza na Pepito Kilala honorable mama Pepito ye mutu asimbi association ya Erogal Esungi. Lelo Erogal Esungi batu tu baza ko envier yango bana Kasavubu bana Bandal bango pe balingi baya kokota baza soyez les bienvenus. Tokoboya bango te parce que ezali association tolingana tosangana tokosala bamakambo ebele. Toza na kulutu na biso Eugène Bandangisa ye moko président aza deja mutu esalaka. Toza na vice-président na ye nitu 15 kulutu na biso deja kutu 2 fois te na kati ya Paris. Bakulutu bavandi na Paris bamibange ya poto ya Paris bayebi mboka wana bien kala mingi te. Tokobetela bino masolo ya oyo eza koleka mpe na Congo tokobetela bino. Abonnez vous na Congo Alenga TV. Merci mingi na pesi monsieur le maire Papi Biba bambote a trop na mama Belinda Louvela mayele toujours mama Belinda zalaka toujours ekenge. Merci mingi na oyo sali, merci mingi vraiment grâce na yo lelo to découvrir moyibi to découvrir ba miyibi banga ba yiba mbongo na biso. En tout cas merci nzamba pambola bino vraiment couple mo kitoko boza toujours na biso elongo. Merci vraiment. Merci mingi na secrétaire général Florine na mboka Lyon. Merci na kulutu na biso vice-président ni 15 nitu pambote trop kulutu nzamba pambola yo na mama nitu nzamba pambola bino na bosani te. Président na biso Eugène Madangisa nzamba pambola yo
président, vraiment, en tout cas, merci, merci. Soyez les bienvenus. Topesi yo pena mapamboli ebele okumbela biso kitoko ndenge kaka okumbelaka basosiété ndenge mpe okumbela biso toza na posa mpenza association oyo ya erogal esungi ekende liboso mpe mokili mobimba elobela biso bana bumbu sele mbau oyo basekaka bumbu e bumbu me lelo bakomona ke no bashora de sulangaka mpe bazali bakomona mpe lelo fondateur Clara de Bruxelles azali napesi ye mbote esika azali na mama Berthe bambote mingi na Lor Ganga bambote na yo Lor Ganga Kevin bambote ya tro merci mingi ya solo bandeko nabosani te Diago Walesa moto na Nzambe Diago Walesa mbote na Kijo Kimoni bambote na yo nabosani te Evala Makwiza bambote na yo Nzambe apambola bino Nzambe apambola pe nabosani te Général Ale Maloko bana erogal lisungi boze ebele boyebika bémission so tolobi tobwaka bino nyonso tout donc eza kitoko te mpona baplace bémission bazosinalenga déjà ke ere ekoki donc Nzambe apambola bino Didier Masuki mobali ya mandefu apembe joyeux anniversaire aussi na yo aussi kozali Didier Masuki 50 ans d'âge demi-siècle Didier Masuki Nzambe apambola yo avec Super Anita Lelo Masuki Nzambe apambola bino na libota mobimba vraiment en tout cas merci na bandeko nyonso tout merci na bandeko bo partager vidéo tokutani bo mbala nsima nde tokosola lisusu masolo ya kitoko ezalaki ya bino ndeko Shora de Sulanga merci na président Mazaba merci na Alexis Champagne merci na kulutu na ngai Vénéron na mboka Bruxelles merci vraiment en tout cas na bandeko nyonso bana gal ya erogal Serak Nzangala Kama Mvwama na bosani te Roger Ndonga le colonisateur